Bote mingi balenze émission lisolo ya Congo totombeli bino poko ela mobisika bonso bozwami pona kolanda émission oyo lisolo ya Congo lokola momesa no tozana mopaya na biso akoma invité permanent na biso ya émission oyo aza susu ya ko présenter te biso stoyebie professeur José Adolphe Voto to bandaki na ye émission oyo pe tozokoba na ye to bandaki na chapitre oyo ya lemera ya le mera au destin croisé Mosée Laurent Désiré Kabila na docteur Denis Mukwege le bela kibiso ndenge nini bisika wapi bakor wane bandaki a le bel biso makambo belé kino to ya kokoma actualité obligea kibiso to beta lisolo pe ya docteur to pe msanon ba point mususu to tombola lisolo ya docteur Mukwege vimba menace o vi o makambo ya comme a lobaki pe akomaki objet ya menace de mort ya ngona actualité sengaki to lobela to kenela na lombango poto tombola lisolo ya docteur Mukwege abetela ki biso pe lisolo wana ya docteur Mukwege a expliquer biso bisika ya bandaki a expliquer biso ba difficulté nyonso kutani nango ba menace de mort eza ya bandi ya lelo te banda nango kala a expliquer biso makambo ebele e asala na ndenge na mosana ya monganga ndenge akute na makambo ebele ko traiter basi na ndenge asala ki ba memaki mongongo na ye eyoka matina mokili mobimba e makambo nyonso wana professeur José Adolphe Voto alobaki le pesus tozoko bakaka tolobelaki Mukwege makambo asalaki tozo continue pe sulelo na Mukwege docteur Mukwege wana oyo mingi leo tokoma ko benga ye réparateur de femmes o muto abongisaka bino bobebisi ye na nzilana ya monganga abongisaka basi tonito beta sikoyo lelo lisolo ya moto wana na lopoto to professeur na makomi na ye po makambo nyonso azobetela biso eza na makomi wala alakaki biso ke kala mingi te ba livre kobima meza nanu na lokasa azokoma kaka azokoma mais encore na komisi yango buku te yango nazobeta yango nanu na betando ike to yeba yango déjà avant que akomisa yango ba buku na lopoto ye atitraki yango distinction et honneur. Distinction professeur na ebité distinction et honneur na lingala mbano o ya zwina lokumu obapesi mbano o ya zwina lokumu o bapesi na banzi eza na nzela ya musala na ye justement na banzi eza bongo to zwaki ba message ebele na émission oyo utiko leka to moni be émission ba message ebele to zwaki pe to transmettre yango et pas ya professeur. Mais na kosenga na bino ezala mingi kokoma kobenga ezosala moi molai o mona bengi po kata muninga mususu azokota bandaki koloba au moins soko zo résumer makambo wana komi et osala biso bien mais na bandi ba message na tindela ki professeur soki temps ezali akoyi ko répondre biso na suka soki temps ezali te parce que ba mingi ba question mingi botuna ke zakara ya chapitre oyo soki lelo est aussi ici émission oyo te na banza prochainement tant émission ko sila akoyeba ko répondre na ba question oyo botindela ki. Bonsoir professeur Peboye Malamu mbotende ko Laetitia na émission oyo na bandi lo to sa moi mbango to meka kosilisa chapitre oyo ya docteur Mukwege po o eza ko yape lisolo wana peza kitoko mingi na bandi bato bakolinga ngosusu peut-être koleka oyo uti ko betela biso no lisolo wana distinction pe honneur olobi ngoni na lingala mbano na lokumu donc mosala docteur Mukwege bandi ko sala epesi bambano ye moko peut-être abada okana yango te ndena lobayi ke tango amoni ke basi oyo baza ko violer baleki ebele azwaki décision ya kobanda kobelela à travers ba conférence na lobaki liboso ke akutanaki na mwana mwasi moko mama moko ba violaka peye pas ara victime la victime ya viol mais ye ayaki ba parents papa na mta violaka e Anesler amundele aza américaine alors tango ayoki lisolo Mukwege aluki ye bakutani comme bazana intérêt moko intérêt na bango eza
parce que moi ça tango abandi ko loba na États-Unis bana basi belé o ba subisa ba viol bango ba bandi ko comme bimisa pe ba sala association na bango mnene. Alors ba kotana mukwege ba se peut-être association pour na musala. Alors moi ça on appelle à salicier pour abanda ko bima hein ko banda ko loba ko témoigner ainsi de suite. Alors plus ça bandi ko témoigner na ba association na ba université au moni avantage ya poto ezake ba média ezali pe sangoza ko kende mbangu. Alors à partir ya 2007 de mokili mobimba monde entier ba bandi ko s'intéresser na ye abandi ko attirer attention ya mindele et particulièrement na poto parce que makambo oyo eza koleka na Congo eza somo mingi. Alors ye ndenga za kolobelango et bato mingi ezala ba université ezala ba association ezala ba politique ezala ba star parce que particularité ya docteur Mkwege aza na frontière te bato ebele baza ko s'intéresser na ye pour eza makambo eza na rapport na humanité. Il y a azako dénoncer crime contre l'humanité. Alors, ozala mundele, ozala mutu mwindu, quel que soit mutu, tant ba beta ma solo ya mutu. Oza mutu, ozo ka pasi ezako toucher bato belé. Et puis ndenge pe azako s'investir pour na ko salisa basi wana et frapper pe bato belé que en tout cas a mutu oyo azana mutema, aza mutu oyo esengeli ba soutenir ye pe ba honorer. Alors pays à liboso oyo honoraka ezalaka France. En France en 2007 ba pesier ba commissaire chevalier de Légion d'honneur. Eza pété ya munene oyo l'état français a komisaka bato. Ça n'était pas na biso wa, n'était chancellerie des ordres nationaux et pas na bango pe ba bengango Légion d'honneur. Ba yambaka ba pesier le kumu wana. Na même année wana France a répliqué les sous. Apprécier prix des droits de l'homme comme il y a Azo s'intéressait à droits de l'homme tout ça comme le activiste des droits de l'homme en 2007 donc mutabana makamwana zaki France tango pe ba tumsusu ba yoki likamwana na 2008 ba eko benga na Nations Unies na New York au monde place on appelle ça discours munene ou l'Elisa Bato hein place on appelle ça discours munene na discours na za kolobaki bobengi ngai bosali malamu bobenga pesinga pete oyo me eza pona ngai na koloba te na circonstance na français ba j'ai l'honneur d'être reçu mais moi na loba j'ai l'honneur ezate so na kanisi oyo eza na mboka na ngai ndenge mboka ebebi ndenge bitumba ezali ndenge basi baza ko violer pe ayebisi bango eloko za ko kamisa nga c'est que boyebi yango mais boza Nations Unies boza impuissant bozo le belo côté boza ko banga boza na courage te pour na ko dénoncer makambo na pe pour na ko kelango solution armée na bino eza na Congo essaye de lombule belé mais solution ezate donc eloko wana esali que malgré somo malgré ba menace malgré nyonso manque de considération à na Congo et pesi que mindele bazue na valeur parce que valeur ya mutu ezaka mbongo te ezaka mayele te mais ezape motema ba monika mutu ya motema malamu waza ko salisa bato donc na 2010 mboka mususu Pays-Bas ba ko pesa e prix Van Dalk prix wana pesa kombo ya prix ozwaki na 2010 na 2008 wana prix des droits de l'homme Nations Unies wana Nations Unies prix des droits de l'homme donc wana penza ki Nations Unies ba bengi officiellement na tribune na Nations Unies déjà en 2008 pesi discours wana nga personnellement en tant que journaliste en tant que chercheur place na ko eba Mukwege yango wana tant on a jour moko na poésie discours wana on a lundi discours wana et frappé nga mais vraiment na mboko tout ça na bato boy c'est alors que na bandi pe ko s'intéresser na depuis ba année wana ainsi de suite après États-Unis zaki Belgique ba bengi na 2011 ba PC prix international Roi Baudouin ozomona que nyonso ezaka likolo hein nyonso ezaka likolo penza donc
eza donc a bandi komata a commis à niveau aux hommes na kezaka makamba président de la République. Après Belgique, France et Kozong Israël sur cette fois-là a passé Grand Prix de la Fondation Chirac. On a Jacques Chirac qui en fonction. Bengue a passé prix par le président Jacques Chirac. Déjà en 2013 on a qui déjà candidat prix Nobel. Pour prix Nobel on a déjà bateau nominé bateau oui la prix Nobel par exemple bateau oui la prix Nobel je crois déjà en 2012 il y a une liste qu'on a Obama peut avoir prix Nobel période il y a une liste qu'on a Obama mais il y a un prix Obama a pris mais Obama a yambaye a dit docteur bapesinga prix ya solo na sepeli mais na yebi que ce que ça la penza ya solo prix oyo engezela nde ya yo déjà na ba année wana ba 2013 wana et le kola doka prix Nobel te ba ko pesa prix Nobel alternative eza prix moko ya moi C o ba pesa ka pe na bato soki ozo prix Nobel te na 2014 ba ko pesa États-Unis ko benga ba pesa prix Hillary Clinton Award. Ils ont pris mon ils ont combo à l'époque, président Clinton, moi c'est Hillary Clinton, dans la PC prix wana na américain. Et puis japonais pe ba bengi. Aussi mon que et comme ko tambola mokili mobimba. Aza susu ya Congo te. Non. Au moins le que za moko gezaka ba congolais ba yebiete. Ce qui n'a eu résolution ya kobanda kobeta masolo oyo non seulement aza héros na biso parce que ça n'a rien héros national tous c'est la thème qu'on a okufa nde ba proclamer héros je crois que ce qui te le karaba héros wana za héros vivant nde balobaka mokili baza kolengela partout mais biso moko toza komona na valeur na été yangwana na kanisa que c'est important na beta masolo oyo pour ndengo lobaki tozo na poso tozo comme livre mais livre bato nyonso ba otanga te mais société na biso bato belé ba chance wana okende classe ya mulai te pona otanga ba livre mais bango nyonso baza ba congolais moko gaze ya biso nyonso ya on ningaki na ba émission aboye ba yebaye que mutango asala nini mutango ba beta masolo asala nini après ba américain na nous ba japonais ba ko bengaye ba ko pesa prix moko ya munene ba bengo Animori Prize ba benga na Japon en 2014 après prix Nobel ba pesi après Japon Italie et bengi Italie ba benga ba pesi prix Molevi na Italie en 2014 wana a eu ba prix ebelé 2014 a eu prix ebelé comme kineti oya yoki moninga sali habité mais biso na retard abenga na Japon abenga na Italie Belgique a zongisi lisusu ba ko pesa prix solidarité Saint-Pierre et Médecins du Monde organisation Médecins du Monde amena ba pesa prix na Belgique en 2014 on a prix à l'Union européenne ya munene ba bengo prix Sakharov wana président lingisaki mokili munene parce que prix Sakharov eza Union européenne ba kansi ba déployer ki ba kaliko na Kinshasa wa ezaki fête munene président na honneur ya prix Nobel le loi a prix Nobel et on a prix Nobel te on a 2014 de agi prix Sakharov et bana que azaki déjà na nzela pour nous qu'elle le prix Nobel comme on a 2013 te abandé ko pousse na doit permettre que le col a prix belé amike alors qui déjà qualifié pour na prix Nobel et ceux qui wana te même bon mon nyoso wana mindele nde ba osalango ndende wana osalango et biso moko ba africain ono so tanga ba paya oui na RDC non RDC pas allé à pesa qui est na habité jusque là ce qui RDC na habité ça na moi ba association ya mike ba journaliste ba so pesa be prix mais penza prix ya munene na combo ya l'état congolais gouvernement dans na yokangote je crois peut-être quelques universités na habité na la mémoire malamu est-ce que UPC
na habité sur université ça en tout cas il faut na vérifier. Alors et comme il na 2016 a comme déjà na renommée internationale ba copé ça y est prix héros pour l'Afrique. Prix héros pour l'Afrique. Donc en 2016 on a ba africain ba bandu ko la fondation est belée, ba prix, la fondation des États-Unis, fondation Franklin Roosevelt ancien président américain, ça est pris donc comment qui pense à niveau à l'écolo, ok mboke belé, association, université, ça est pris, prix à Souka, au ya mnene penza, eza na 2018, au ça y est prix Nobel de la paix. Et enfin Azuyango, exactement penza honneur parce que Moutounio soyez baï que a mérité yango. Je me rappelle encore na prix moi qu'on appelle ça que la Belgique ancien ministre belge lui Michel Azoloba na yebi que okozwa prix Nobel parce que na moni mutu oyo alekio o a mérité ngo le kayo azate. C'est vrai que le prix Nobel de la paix, après ça va te belé pour mais il y a concrètement et la question est que Azamutu Oyo a salisi. Prix Nobel de la paix, c'est pas seulement pour Asalisa Kabasi, mais parce que Azak Osenga Kimia et Zonga. Les gens Oyo Bazak ont menacé Mukwege, mais abandonné discours on a l'éloté. Discours on a ce qui va ça qui est prix Nobel de la paix, et ça pas à Soya Kabasi. Et ça pour tant soyez basi azako belela alobi makambo oyo il faut esi là il faut kimia ezonga bino ba politique boyokana ezala bino na Congo ezala ba obazanda ba pays ba paya boyokana ake tina mindele makambo oyo yaloba awa na Congo aloba akutumuke na mindele ate mindele misapi ayebisi bango eza bino nde bozako bitumba na Congo eza makambo ya mbongo eza makambo ya guerre économique eza makambo ya coltan eza makambo ya cobalt eyebani aza kobela basi ba nabi prix moko azoka ngo na Belgique bakonzi bafandi ayebisi bango basi botala ba bijoux na bino ayebisi bango botala ba téléphone na bino tango boza ko za ba téléphone à cher boza ko sala boza ko sepela tango boza ba ordinateur tango boza bolata ba bijou kitoko tango boza ba montre à cher boya ba ke mabanga nyonso wana oyo eza ko sala biloko wana eza makila ya bana Congo boye ba yango mais boza ko lobelo ko mokote ti lelo boza ko kanga munoko ba boma batu na Yougoslavie ba sala tribunal makambo ne sila ba boma batu na Rwanda ba sala tribunal makambo ne sila baboma bato na Sierra Leone basala tribunal makambo na esila ya Congo boza kotala kaka boye boza kolobelo côté bozangi courage omoni tango za koloba makambo na yango ebeke pona courage na ye pona kobunda pona paix yango bapesa ye prix Nobel wana. Professeur Toyokio, mais na ba recherche au salaka aux journalistes eloko nini balokumu nyonso bapesi yo eloko nini Mukwege alobaka hors caméra kolandisama balokumu nyonso batomboli na libanda ba projecteur alobaka nini? Non, je pense pas que Mukwege a un discours mibale. Discours où atenaka na devant caméra quand on est hors caméra parce que déjà discours devant caméra et un discours il y a politique il y a discours il y a kende pour comme baka parler d'eau de la cuillère té alobaka yango kutu amenasa ko boya ya prix était prix Nobel wana anga ko boya yango mais ba ebisi non eza opportunité munene pour okuta na bato na pour oyebisa bango. Personne Hollande dit qu'on a le makambo belé, le makambo ya Congo, ya politique à Congo, le makambo ya Mindele, le makambo ba voisin. Et on a Congo a lobby a été sur le bese kazanga comme ça le maka net prix Sakharov et ça marque en 2014 au moni 2014 il fallait 2015 donc une élection normalement il fallait 2016 hein 2016 donc une élection comme à la veille des élections batobika a oyo abandi campagne électorale alors que pour ça naye zake bitumba ici là
ba maman na biso na ba village ba fanda kimia ba kata bilanga na bango ba bokola biboya na bango ba lesa bana na bango. Malheureusement ti lelo oyo makambo ngo eza okende kaka. Moi avant de côté na point monsieur professeur aza mikolo tokai kazaki objet à menace de mort. Siko ndenge nini kimia côté na e. Bon, azaki objet de menace de mort et ebanaki bato baza ko menacer et ebanaki eza notamment James Kabarebe asalaki conférence na Kigali aza soda to bi régime on ezalaka alobi bato baza ko lota na Congo ke ba ko tia tribunal bato ko ba docteur Mukwege batika ko lota pe alobi makambo oyo epesi ke bato ba oyo ke wana eza ba menace bato babandi kobelela ba journaliste babeleli association des droits de l'homme babeleli gouvernement congolais alobaki azwi makambo ngo alobi président apesi instruction ba gouvernement a protégé Mukwege azo ba disposition en sécurité. Bon tobaki eza malamu mais tokanisa ke akoki kokende plus que ça. Il fallait aloba a pointer bato wana de doigt balobi soko moni ndoki belela. Il fallait ba belela ke yo Kabarebe makambo zo koloba toza koyoka yo mokili eza koyoka yo soki ekweli Mukwege lelo mabe yo oza responsable eloko wana nde gouvernement asalaki yango te babiyaka Mukwege aza menacé na nani batanga komba bato bazo menacé ye esalaki biso malamu mingi te mais néanmoins ba disposition ezwami non seulement police congolaise bazwi ba disposition mais tango azwaka tango babenga baboma ye na je crois 2012 MONUSCO nde ebandaki kobatela ye mais lokola mikolo eleki mpe ebele ndenge mpe makambo évolue MONUSCO baretira bango na garde na ye mikolo oyo MONUSCO bazongi lisusu basoda ya MONUSCO bazongi lisusu na Panzi na hôpital comme na baike instruction ya gouvernement na biso non so gouvernement te gouvernement kopesa ordre na MONUSCO te gouvernement eza nde bapolice mais bazosala mosala ensemble basangani donc bapolicier bazosala mosala na bango mais MONUSCO je crois que MONUSCO a estimé que comme par le passé dispositif sécuritaire ya biso moko eza sur sûreté yango ole comme un regret le kola bazalaki kuna ba se retiraki ba comme so que soki lelo likama ekweli Mukwege ba ko pointer pe bango ke bino bozalaki wana pour batela e bolongwa ki pona nini yango mikolo bazongi d'ailleurs prix Nobel a pesa bango merci ndenge bazongi pona ko sala musala ya sécurité na e mais sécurité cause la totalité hein et la MONUSCO et même les Américains ne vont pas te dire que sécurité cause la totalité parce que pour la biso il faut qu'on belle là il faut qu'on menace qu'on établit déjà la responsabilité avant ce que quand même quoi bah il y a bâtonner dans la qui nous aussi le gouvernement congolais peut le côté bon point lobby que combattre la Mukwege mais pointer auteur et menace ça va bien Mukwege ça sous menace mais voilà menace à nani. Il faut le bayango. Mais les secrétaires abandonné comme menacé à l'oba qui ont haute voix menace et banane na réseaux sociaux. Menace et banane na réseaux sociaux na bateau baye banité. Ba pseudonyme mona muta komi mukanda o akomeli Mukwege yo ozo kotela kaka batu mususu ozo kotela ba tutite ba ya mulengete biso toza kotala yo toyebi yo tout ça ainsi de suite jusque là ezaki muto makamba réseaux sociaux moya koyeba mutu ezate après ba semaine landani James Kabarebe a sali conférence na Kigali ndalobi makambo na lobaki oyengo bate a assumer makambo anati ba o wana toyebi bango te parce baza na réseaux sociaux mais ye ayebani aza soda aza ministre aza pratiquement mongongo ya gouvernement ya Kigali ozomona place oyo makambo ngo pezo tia biso moi ezo sama monter ma passe que ba konzi na biso bazana bango moni lobi balobaki awa il fallait ba na Goma diplomatie ezo jouer te ouais mais diplomatie ngo baté que diplomatie zalaka il faut bosala na arme égale so diplomatie moninga za kufanya kitu yozo ke na mabolongo ekosimba te mais oyo eza makambo mama makambo ya liwa eza makambo ya makasi te oyo ya diplomatie te
lelo ata mutu ata za ministre ata za général soka menacé yo eloko tika na oka munoko il faut loba il faut belela pour yebi koza na makasité soka yebi koza na makasité il faut belela ke mutu bo mutu zo menacé nga mais soka so kangi munoko na moni que pour na biso to moni que zalaki attitude à malamu mais je crois que c'est pas tard que lelo baloba qu'il fallait gouvernement président soit kutana na ba président na nyonso na Goma au moni que et ça li malamu te d'une part oui bien sûr mais au moni que et ça li malamu te d'une part mais d'autre part bazo benase biso au moni que et puis c'est malamu te yango moni pe makambo ya Goma ngo on dirait et panzani nango po même na Goma population ba mieux qui bien te ba mieux qui bien te bato baza ko menacer biso bato yebani ka boma biso lelo ba réaction population ba na kozeleza yango eza yango te pe lelo population aza d'accord na réunion na tondi réunion on dirait pe ko ça les malisusu te toyoki biso nyonso docteur Mukwege na lisungi ya MONUSCO pe na police congolaise na lisungi surtout ya makasi ya nzambe na ye pe ya population aza toujours en vie nzambe azobomba ye mais ezaka wana te o ba titre ya oyo bato mokili bapesi ye eza pe kaka wana te aza suna ba distinction pe universitaire ouais azui ba distinction ya université belé parce que tango tozolo ba docteur Mukwege mingi tozoka saka kazaka docteur kaka pasola kabato mais azape docteur à thèse c'est-à-dire namboka na biso balobi po comme professeur d'université il faut ça la doctorat à thèse donc médecin comme munga ngape ça que docteur mais ako comme appelle docteur o ya mayele ya niveau ya doctorat à thèse Mukwege azana doctorat à thèse donc nenga zawana to ko benga pe professeur Mukwege alors ba université belé compte tenu à Moussala ou à Sala et belé va passer ba prix par exemple en 2010 université du Mea na Suède va passer que doctorat honoris causa doctorat honoris causa donc lui va passer doctorat d'honneur pour n'habitude de considérer comme ça docteur na université à Michigan aux États-Unis après ça qui peut prix wana université catholique de Louvain place où à défendre thèse nae à défendre après ça qui peut prix d'honneur wana université de Harvard des États-Unis eza mokete eza likolo ba président belé ba lekawa place ba Obama batanga tout ça donc wana penza eza likolo penza top à l'université des États-Unis bandimi université d'Angers en France eza place oye moko atanga Mukwege babi moi na biso bazongisi ba pesier doctorat na honoris causa wana université de Liège université Pennsylvanie aux États-Unis université de Lisbonne pe université de Montréal na Canada ba université nyonso wana ba bengai ba pesa et diplôme ba sala cérémonie ba remettre un diplôme d'honneur pour na ko reconnaître que aux amuta mayele parce que effectivement mon sala o Mukwege sali eza non seulement na intérêt à basi ou aza ko soyenté eza pe na ba intérêt à université parce que ko pasola moi si ko soigner moi si oyo ba violer eza toute une technique médicale alors na maladie oyo landisma ba ngo fistule na mokili mobimba mutu oyo a traita ba ka fistule ko le kalnyoso na mokili mobimba eza Mukwege donc mutu a une expérience ya ko soigner basi victime de viol na mokili monde entier azate comme Mukwege azate alors na expérience wana a commis science a publié ba technique nae ndenge ni aza ko soigner parce que eza ni kamba somo na baki awa mwana muke mwana 8 ans ba pasoli ou bien mwana 2 ans okubanda ko tonga ndenge nini alors musala na sali alobi akoko bomba ngo pona été akobandi ko koma mikanda yango de sala thèse nae alors ba université belé balobi bako s'inspirer nango pour batangisa ba étudiant na bango ya médecine ya oneti na université
ya louvain aza maître de chaire na université maître de chaire depuis la mission professeur professeur baza na catégorie belé neti pe na grade benga professeur associé professeur ordinaire mais bato basalaka na domaine moko neti professeur batangisa par exemple chirurgie bazaka na professeur moko oyo aleki bango nyonso mukwege na domaine wana aza maître de chaire c'est ta wakendaka na mboka bato ta wakendaka na université wana ya louvain mpona kotangisa mwa bamindele wana mike wana ye mutu akotangisa bango parce que ye mutu akolo makambo yango donc toza na mutu ya monene professeur na kati yo te eyaka motuna na lobi mpe mabe pa ya moto te na nyonso wana RDC monaka te eza motema mabe o to eza nini bon moyen nga na répondre na question na eza te oyo nga namoni yango wana aza koloba nayebi te so mpe bakontinam so mpe bamonaka to mpe bayokaka est-il que na système oyo nabaki système alemera ezaki matata mingi ezali matata mingi na système oyo ya système lemera Félix Tshisekedi ntango aye bakutanaki na Mukwege na États-Unis libanda bakutanaki basololi parce que Mukwege azalaki na campagne moko alobaki na niveau ya Nations Unies na niveau ya Nations Unies asengaki ntango azwi prix Nobel abaki il faut batia en place fonds mondial mpona kosalisa basi oyo baza violé po aza sur na dimension ya Congo te akomi na dimension internationale abatia fonds mondial po esalisa basi nyonso na mokili oyo bakokonaître cas ya viol eza ba Congo eza na Argentine eza na Libéria eza la partout pour wana aider bango et puis bato ebele bandimaki bamboka comme toujours makambo ya biso mais bapayande baotia maboko liboso bamboka ebele babandaki kopesa mbongo déjà alors tango pe mokonzi na ye aye ake komona ye abi makambo eza nono ya biso bamboka ebele baotia maboko biso mpe bakongolais fo totia maboko alors président Tshisekedi andimaki abi Congo mpe ekocontribue na fond wana parce que toutes les façons basi ya liboso baobénéficie yango eza dano basi ya Congo après basi mosusu donc je crois que mutu na mutu aza na façon oyo aza koyokela yango mpe aza komonela yango malheureusement na mikolo elekaki mingi babanda mone kaka oyo aye kozwa ebonga na biso oyo aye kosala politique bande kotala na ce na comprendre donc biso atozozwa ngo pe na dimension politique mingi bali kotombola ete bato mingi baza komona soko tomboli akomi populaire nini ko ba échéance électorale ezoya atie libaya voilà aleye wana pe akomobundisa biso lobi président de la république nakanisi eloko ebandaki kotia bato komona ye mosika nyonso wana oyo natangi oyo aza moto ifale Congo mpenza etombola ye etombola mpo to baya solo makambo nyonso ezaka politiki te makambo nyonso ezaka politiki te na bamboka mosusu kozala motu monene ezaka politiki te bato mosusu baza na bacommerçant me akoma motu monene bato mosusu aza neka moto ya mayele na université me akoma motu monene bato mosusu babali na art aza artiste mais absala kombo akoma azata na tina politique te mais biso awa lokola makambo nyonso ezaka politique bato batika misala nyonso na biso ba professeur de métier dokima misala dokima ba auditoire tokoma politique yango moni ka soka mutu abandi ko sa ya palinga sa politique on meza mawa mingi na kanisi te que vraiment dimension Mukwege akomi nango il peut azala heureux ou bien azala dans la bonheur il faut comme politique te na baki awa ke pona nga Mukwege za exemple munene pona bilenge c'est que na mitu na biso ba congolais to kansaka pour okoma mutu il faut ka la politique pour okoma mutu il faut ka oya na Kinshasa faut za na Kinshasa pour neti ba kilo kansaka mboka mutu moko lobi l'intérieur n'est pas l'inférieur kofanda na mboka to bangwe mboka kofanda na intérieur ya pays et ça te cause inférieur na bato ya Kinshasa et Mukwege a démontré yango
alakisi biso ke okofanda na yo na province mais oleki no bato ya Kinshasa bango nyonso neti aleki na aleki na ye biso il faut tondimbango aleki na ye biso. Professeur, hommage eza ebele soki kaka wana te. Hommage eza ebele soki tobandi kotanga wato émission eza neti na 2009 bapesi ye eza élu africain de l'année. Africain de l'année. Puis wana nakanisi peut-être Moïse Katumbi a joué en gros, je crois. Ma mémoire est bonne. Donc africain de l'année, ça dit que na africain nyonso oyo na 2009 en 2008 parce que plus en 2009 il y a 2008 oyo africain il y a valeur Mukwege. Après ça que prix wana. Et puis en 2016 bah comme ça la classement ça l'ango classement on a tous les ans abimaki 35e personnalité la plus influente du monde. Donc so batie bato nyonso na mokili mobimba zo ba président de la République zo ba roi zo ba milliardaire ba Bill Gates ba Obama ba Clinton ba Merkel bozu ba Poutine ba classe ka bango chaque année. Alors en 2007 on va classer il abima 35e personnalité la plus influente du monde. Au moment que ils ont un niveau ils sont un niveau de présidenté. Au monde ils ont un niveau de présidenté. Ngana zana faiblesse moko c'est que ceux qui congolais asali makambo oya malunga et frappa kanga. Soto tomboli ba oya biso te bana ba tombola bango. Au monde et puis ceux qui ndeko aleki biso il faut to tombola to ndima e. Et là qu'on a regretté c'est que ceux qui tous à la solidaire biso ba congolais Mukwege ko rendre biso service ebele. Parce que Mukwege a kota kana ba salon oyo biso to kota kate. O ba politique ebele ba ko kota. Na ko betolo du solo moko je crois na 2014 2015 président Obama a yambi ba président africain. Forum moko ba président africain, yambi ba président africain nyonso na soirée wana. Pe na soirée wana et yaki pe abengi pe ba ancien président américain ba Bush père et fils Obama non Obama tabenga bango non pas Hillary et plutôt Clinton moi Clinton na omosusu wana bosani kombo na bango quatre anciens présidents américains ba fandi na mesa le président africain belle puis ba fani na salle wana Obama na moi c'est ba fani na place d'honneur oyi ba fani sa Mukwege wapi Mukwege c'est qui le seul non président africain ba bengi aki président ba bengi Obama a fani na mesa ya ba ancien président américain ba fani da bango mitano ozomona wana ba pa ya baza ko honorer ba oya biso bongo biso moko je crois que pas sûr tous ça dango place où yopé to ko za solution yango ngana lo bango eza sonité ngana kanisi comment ni ba congolais ba banga ba rwandais po Kagame aza moninga ya ba américain biso to za na oya leki Kagame moninga ya batunyos aza moninga batunyos ba to kutani na ye je crois na 2016 a bisinga monsieur Voto soki eza na mutu oyo na mokili oyo ayebinga te oyo toyebani te eza président chinois bandambo wana nyonso babengaka ngai tokutanaka na bango mais on eza opportunité mpona biso bacongolais te professeur osala biso sindo tika na ngonga mingi te merci nolinga tokende mwa mbango tosilisa Mukwege abimaki même na badomaine mosusu mpe domaine artistique mpe balobeli bato oyo baza kolobela ye ezaka ba politique te omona ta mosusu peut-être ba président tout le monde ba komba ba Chirac naza image moko pona ba président oyebi na soirée moko image eza na bato internet ba komona ngo soirée wana après c'est pris na France ezaki période ya président Sarkozy na salle ezaki président Sarkozy président en fonction te président Hollande montagne en fonction président Chirac azaki dans la salle et puis Macron azaki conseiller à Hollande puis azaki koloba
eza rare honorer nga pa président mi balé ba na salle les autres tant imagine on peut pas président mi ça trois dans la salle mokolo wana mais eza ka ba présidente eza pe ba star ba Angelina Jolie ba Katina Bukavu tala Angelina Jolie aketi Bukavu ba moi ça Hollande donc eza nango et là comment il y a phénomène moko boye moi au comprendre ngo ezate eza ba te belé pe ba ça ba film sur yé ba chanson et belé notre film ya Thierry Michel a Colonel Blackman a commis livre moko sur yé l'homme qui répare les femmes combo à la tawana Thierry Michel a commis ça mon film concert na biso moko sénégalaise Ajet Diabang a fait film moko sur yé Congo un médecin pour sauver les femmes et puis nga moko na 2014 na salaka film moko sur yé Docteur Courage et wana na yebana ki penalité film le kapenza et ça là ba ekomingité mais déjà ta bazo ba makambo ya l'ombre des oubliés ba c'est combattre ça film à libosoté film à liboso nga na saki sur Docteur Mukwege yango au moins les sali que na yeba e moi mingi po na Espagne ça la ba recherche sur pour na ça la film mais otangi na banza osangisi ba documentaire na ye na ba œuvre artistique ya oyo sozolobela Docteur Mukwege mais film oyo bato ebele bayebaki l'homme qui répare les femmes ngana oyeba na talango mbaya liboso projection na talaki yango na Wallonie Bruxelles ouais et ami balé na tali yango soki na bosanité kokoza na TV5 ouais soki na mémoire madame mais bon sikoyo et suka wana za film mémoire ya contrat to biso nde na RD solingara teleka. Bon, film en 2015, Thierry Michel, c'est un grand réalisateur. Ça la film mingi sur Congo. Ça film un personnage sur Mobutu, sur Katumbi, sur Batebele. Alors, il y a qui passe à la film sur Mukwege. Film na ebima awa. Tambo film na ils a traduit dans 23 langues à travers le monde. 23 langues. Tambo la penza film bon, de temps en temps bah et ça c'est comme biso ba médias congolais ceux qui tolingi to zongela ngo film les ango disponible déjà sur internet les ango disponible ils ont accepté que place au biso to tsaka monter maintenant considération to pesaka et je crois que il nous revient à ko valoriser mutuana na place au penza aza ko mériter. Merci beaucoup professeur Nabanza chapitre to silisi ngolelo. Merci beaucoup tolobaki destin croisé Laurent Désiré Kabila Docteur Mukwege parce que pour Nabiso Makamboyon sur Ebana na les maires ande ebota Laurent Désiré Kabila pas comme président le maire appelé Yangwana eboti Docteur Mukwege Docteur Yalemera pour le comme prix Nobel. Merci beaucoup Nabanza Ngongesili ba réponse na ba message au peu sangwata na poso ezako ya tant au banda chapitre asical arbanan ko répondre à la question nyonso ya chapitre toto silisa lelo. Merci Nabino bato bandaki na bango chapitre oyo na baebo bengaki na baebo komaki na banza émission esili lelo mais professeur ko répondre na poso ezali koya pour ba misuba insister ki ba bengaki question na nga professeur a répondre o bo bengaki na komai pe na papier professeur ko répondre zebele o na tinelaki na message o ba komaki baza mukie mais bato ba bengaki baleki nde ebele on azo ba bo komaka poto zwa kaliboke mbala moko to tindeli ye azotanga déjà zoyeba ndi a se prépara déjà lo lengi ni ko répondre bino lieu to bengaka ngana komaka émission esili mais pour ce zali koya ako sangisa nyonso ako répondre na ba préoccupation na bino nyonso bokomela kingai to silisi to zela chapitre mususu zakoya. Merci na bino bobandaki na biso to sukisi chapitre oyo mais émission na biteke émission esili na biteke lisolo ya Congo ekatani chapitre oyo esili moto ya ko tombola yeyo Docteur Denis Mukwege tozo bondela kaka nzambe ya batela ye pour aza makambo Docteur Mukwege sina nuko kosala na Congo te donc il faut transmettre to vider non onyo swaza nango avant kende abimisa nyonso maele nyonso wana pesa ba Mukwege bele babotama Mukwege muso abotama na Kinshasa muso abotama na Congo central muso abotama ba province bele ba Mukwege bele babotama so yuto ko valoriser ya bisote
preuve yango tomona bavalorize Mukwege libanda ya mboka mais ete ya biso tomonani poso ezali koya toujours na professeur José Adolphe Voto na chapitre ya sika na annonçant le loté eza surprise. Allez, au revoir.